Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci, Nabino Nyonstu Bozola, Nabiso de partout. Vous allez connecter la chaîne Nabiso, la voix céleste, Ntela Lola, Eska Bunzambe, et Kitarana Loye, Mona Maloba Pena Misala, Bunzambe, na Bunzambe, Lola, Ezofuta, Simana Antoya Koloba Kenzamba, Boeto Kwae, Lissouswa finalement, Sazo Saepiso Elongo, na Pasteur Feza Missia, la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich, na Philo Mukoya Motema. Il y a Bivens de Homo depuis Londres, puis na maman Gisèle, Luke, le Motema papa, Emmanuel, na Boston, na Bossanité, maman Mamimbunga depuis la Suisse, Nzama Lola, Amona, pe Amona, maman Cécile, Chika, Motema papa, lui, Mayala, na Ottawa, ma petite sœur Sarah Yoka, Nzama Lola, Amona, papa Nabiso Cédric, Lulendo depuis Canada, Bunzambe, na Bunzambe, Lola, Ezofuta, Simana Antoya Koloba Kenzamba, Boeto Kwae, Lissousou Wapi, Bunzambe, na Bunzambe, les mâles, Ekotikalaka, les mâles bien-aimés, Mabé, Tikalaka, Mabé. Donc, Nzamba, l'Hollandais, Azadi Kolona, Nyonso. Voilà, vous allez connecter Bola Nabiso. Nayambi, papa Max Menga, qui n'est pas présenté au Keboyebi, est très bien. Tout le monde a la santé vraiment dérangée. Il y a un déboubanaï qui est comme on a vu sur le société, mais nous sommes de retour. Dieu nous a fait grâce. Le lot, tous allés en forme, tous ont dit déjà Moussala Nabiso na Kati ya chaîne Nabino la voix céleste Kosala évangile na média tous allés na papa Max Menga. Shalom papa Max. Shalom de Calvin, shalom libotaba na Nzambe, tikete Nzamba za lokumu oyo wazali kobatela, wazali kosunga atako mikakatano kasi Nzambe wana azali kotika biso te topesi merci pona libaku malamu oyo apesi biso mokona lelo tikete Nzambe asala biso ngolu apesa biso mayele apesa biso bwanya po ete malobo ekobima na minoko na biso esunga ndeko na nga mwasi esunga ndeko na nga mobali esunga baoyo nyonso bazali connecte bacomprendre ete tokomi mpena na ntango na suka bilembo atanga suka yango tozali kovivre yango esengeli sentinelle to pe basinzili ndenge makomi elobi lorsque la sentinelle voit les dangers esengela sonner trompette émission c'est une façon ko sonner trompette ya ko yebisa bana Nzambe ete basala keba babima na fanatisme et bakangama na makomi balinga makomi batanga makomi. Yango ezala que la parole de Dieu soit le socle de leur foi, que la parole de Dieu soit le soubassement de leur foi. Rien que la parole de Dieu qui soit comme les chrétiens de Béret qui vérifiaient les Écritures pendant que si ce qu'on leur disait était conforme à la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu, le moment est venu de sonder les Écritures, le moment est venu d'examiner les Écritures, le moment est venu de pénétrer minutieusement les Écritures. Moi, Nzambo azali enseigné, moi, akotika la fanatique, akotika la mutu ya sentiment, akondima nyonso, akozaloko la mupepe. Merci beaucoup, papa Max Menga. Au quotidien, déjà dans l'émission, papa Max Menga. Aux aliments, aux alliés chrétiens, aux alliés professeurs, aux alliés assistants sociaux. Papa Max Menga, bande au bazo landa, aux aliments Namboka. Papa Max Menga, bande au bazo landa de partout, papa. Concernant ma camiso, ça m'a église, corps du Christ, papa Max Menga. Et le konnyoko, le bamakanis no ezanini, idée nyoko pesa, solution nyoko envisager. Par rapport à l'union et l'église corps du Christ, que tous mona Mikolo y a de confusion totale. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Au Lobini papa. Merci de Calvin. Ça va représenter un local à mon Nzambe, Nazali professeur, Nazali enseignant à niveau humanité, Nazali assistant social, Nazapé Mopandi Sango, local à yo. Motuno Tuninga, Ezali Makasi Mingi. Quelle est ma lecture par rapport à l'église Yalelo? De Calvin, na kanisaka tant que l'église de réveil. Moi, tu sais pas ya révérend docteur Dédoné Sitalumba, la Geps. Toi na mbonda, toi na mandalala, bazotia ba sac ya ciment, ba sac ya farine. To sambela bongo na batante, parfois moule bandi bo poli. Mais boza wana ka bosanjo lankolo.
c'est encore une église si puissante. Une église où on s'est rappelé, sous moté à Bandi, papa si tabani côté. Il y avait toujours une équipe d'intercession qui priait pour le prédicateur du jour, qui priait pour que Dieu se manifeste à Bakil Tunabiso. Et te belé à l'époque, Bongwa Maki. Il y a même des autorités du pays. Oyo, qui pèse qui bon na bangwe pas nan kolo. Et qui même lo yembo, o landi lo yembo boye. Et belé ba nan kolo et ka partir lo yembo. Anaki nzembo ande commenter, anaki nzembo ande ko songolo pakala, ayoki yango, papa, batu baza kolela. Et il y avait des miracles authentiques. Des miracles authentiques. Papa. Donc, il n'y avait pas de manque qu'on a comme aujourd'hui. Donc, Calvin, tu sais que Nazoki Mokano de ne plus parler. Nazoki Mokano n'a se concentré dans le ministère. Onzamba Bengingaï. L'accompagnement des enfants en situation difficile. Moussala Passi. Mais Nathalie Makambozo le Kanamboka, na landi ba réseaux sociaux, na leli, na oki mute ma passi. Na bisoki na lobité pour l'amour de ma patrie, pour l'amour de mon église, sur na lobité, na kobi ma complice. Na buzoba ozo le kalelo l'église. Na bosoto o le côté l'église. Na makambo ya pamba pambo le côté l'église. Aujourd'hui il y a les manques qu'on a. Aujourd'hui, il y a fabrication de miracles. Batu balingi basali sanzambe. Batu sokazi a zamba pc a pc mo bozu ya sena moi oyo. Et il y a des gens qui pensent que yende siko ye. Batu balingi basali sanzambe. Oh basali sakanzambe te. Basali sakanzambe te. Le soko landi ba réseaux sociaux Alvin. Je me dis, et belé na batu ba bongo le somité maté, ba konze belé, ba koye le sous nan koloté. Réseaux sociaux, au les à la pon abisso, un instrument puissant évangélisation. Et comme si ka règlement de comptes, et si ka kofingana, et si ka bosoto, au les à la tabata mokili, mais ça na niveau ya église. Ba passer bazo finga na ba réseaux sociaux ba mimisi mutakala église na ba réseaux sociaux makambo nyonso comme na réseaux sociaux administration ya église et comme na kati ya réseaux sociaux respect ya tumbelo ezali lisusu te on amène des charlatans na etumbelo on amène des magiciens na etumbelo on amène n'importe qui na etumbelo pour faire des déclarations, oh parfois ils allaient conformes dans ma comité. Ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui. Ce sont des choses que nous vivons aujourd'hui. Ils ont ça la Sony, ils ont ça la passe mingi. Yo kan dit que les catholiques ont un problème. Yo kan dit que les protestants ont un problème. Mais au l'église, les ont ça la Sony. Tozo mona. Tozali komona. To comme on dirait na comment ba guerre moko boyeko komi ngala relaxer que ngala za puissant ngala relaxer que ce qui pasteur en église na azala ba konzi azala ba tombongo ve a créer relation na ba konzi mususu o bazo tambisa biso na kati nekolo il se dit voilà ngande si quoi mais mon lokola za ba procureur il a des magistrats il a des colonels il a parfois on s'appelle na bana oyo bazali na une portion de pouvoir na kati ya mboka et ce pasteur là pense que pour na bango muta koki kolobate muta ko fungola mbanga te et l'autre comme quoi système et ça même soni moins de likambo na niveau église justice moins de likambo justice donc papa je me dis mais tozo kende wapi na ndenge makambo zo kende lelo kati na mboka oyo na ina baksa eloko moko eza important. Tangu bandeko baza kotia biloko na bango na ba réseaux sociaux. Ozui netinga le président na sukebele. Tu vois? Mais muta ko critiquer nga peti. Ou bien si on a un peu l'émission na yati chapeau. A pourquoi Max a yati chapeau? Na sukebele.
ngana kopekisa eza lokola œuvre d'art. Mutu ko critiquer tala suki na ye, tala kingandi, tala kingandi, tala kingandi. Il peut donner son opinion. Mutu ko peut son opinion na ye. Ça devient un problème, c'est comme il injure. Mais il est là quand même l'église, si quelqu'un donne son opinion, bandi ko fingaye, bandi ko tukaye. Et nous avons aujourd'hui même des atalakou de Calvin, des atalakou même na niveau de l'église. Na nani de diamo ba finga de kolanga e menkano. Non tout na mais to komi wapi. Et menkano bazaba to bandi wali mbisanga. Et menkano notre pasteur, notre bien-aimé, notre frère ne m'a pas mandaté. Mais nalandi lokola tout le monde. Mais bandi ko menkano ba pamboli biso. Na banzembo na bango. Bato ebele ba na nkolo à cause ya banzembo bandi ko menkano. Hein? Les musiciens, s'il faut parler maintenant des musiciens en général, les musiciens chrétiens belés, contribuer les lots, la croissance de l'église. Tous ces musiciens chrétiens te vivent dans beaucoup. Ils ont la faiblesse na bango. Ils ont des rêves na bango. Mais c'est un peu toto sa bango. Tous ces musiciens chrétiens au mono. Maman Laure, frère Patrice, Denis Ngonde, Ndeko Matou Samuel, papa Emekan, couple Bouloba, bango nyonso wana o nyonso to yebi wana. Papa, mais pamboli biso, te belé ben en colo puisque anaki frère Patrice, anaki maman Laure, anaki maman Micheline Chabani, anaki Mike Kalambay, anaki Denis Ngonde, anaki Matou Samuel, anaki maman Nissa, anaki femme Tama, te belé. Bamsou ba comme même pasteur te. Bazai ko yuka banzembo ya batuana. Ba menkano wana. Baza batoyo. Banzembo na bango esungi biso ti lelo na ba mariage ebele na bo nzembo ne moko ya mariage o ti lelo nzembo ane sila kangala te na ba matanga nyonso lelo a Kinshasa je dois partir so ba yemi nzembo o ya nini te liwa nzembo mususu liwana mais ba yembaka Clovis Makola nzembo Clovis ndeko Clovis Makola nzembo mususu na bosani je dois partir tout ça bande pichu mwanza okoyemba nzembo ya ndeko menkano mais lelo bofinga asila bonalandi ba makambo ebele. La question que moi je me pose, est-ce que biso l'église to comme un niveau wana biso l'église to comme un niveau wana oye penza na net na yebwe obandi ko finga ndeko nayo obandi pardon ko tuka ndeko no asila. Est-ce que papa non mituna même les communicateurs qu'on envoie dans les médias pasteur yono bakatangu nyonso tozo comme à un niveau haut. Pourquoi la plupart de nos pasteurs ils n'ont pas de conseillers en communication. Et donc on a bakisa papa Max c'est ça le mot Jésus a le bin la Bible a levé pas ba pharisien na ba scribe ba o bazo tout à tolo ke na prière journée mobimba na prière ba hypocrite le tomo blanchi bazo bongisa libanda na bango mais kat na bango za ya kopola na la ninde komo bazo finga mekan asila na ye kinduma bona boy et pas na biso sanctification biso tota donc bazo mi toute la sanctification na bango sainteté na bango tolo ke bino botamola na ko banga nzambe et mekan na tamola mabe kinduma ba monela et mindan kan na lingi na kota na débat wana te ezaka pour que nos pasteurs, que les hommes de Dieu dans mon pays, basent l'entourer par des hommes de valeur. Nous avons des hommes de valeur dans nos églises. Basali des hommes de valeur. Bateau basali ba droit, bateau basali économie, bateau basali ba communication, bateau basali ba animation culturelle. Pe balaksa bango. Tango yena média baloba kabilo balobate. Biso ba propos na biso sengeli et contribuer à l'avancement au royaume. Édifier. Hein? Et quoi que vous buvez, quoi que vous mangez, quoi que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est une déclaration à Bisson. Et vous avez la vulgarité. Et vous avez le col à musicien il y a beaucoup de jazz. Oh non! Yo tinda kanani na média pas l'obélayo. Yo tinda kanani na média pas l'obélayo. Papa, mais c'est une honte. Des gens qu'on envoie parler au nom de certains serviteurs de Dieu. Parfois, on a dit déclaration naïe. Est-ce que non? Batoma yé le pe balanda kabiso. Batoma l'équipe biso pe maïe balanda kabiso.
ils ont ça la base de conseil communication est bien. Au moins maintenant mon konzamboka awa. Le local il y a un problème. C'est nani ndekonangai honorable son excellence Patrick Mouyaya qui parle. Mais Patrick Mouyaya il a un parcours. Le Bangwamona communiste, nous l'avons connu. Tant qu'il y a un média dans CBS, déjà il était éloquent, très intelligent, il est parti déjà le monde par sa façon de présenter les journaux, de présenter même les émissions. Aujourd'hui, moi je ne suis pas surpris à comment on a honorable Ndekonabiso Patrick Mouyaya, comment un niveau il a un parcours, très éloquent. Mais au moins quand on pouf, il y a un média, mais porte-parole et pasteur avec un langage vulgaire. Un langage très vulgaire. Tant on a zoloba awa, batoma yele bazale. Et ce que tu m'aimes bon moi. Moussa n'ensemble rose à la peine erreur. Oyo ko sungaye. Nyo César ko boaka na ba réseaux sociaux té. Nyo César ko boaka na ba réseaux sociaux té. Non. Et ce n'est tout sélectionné. Et ce n'est total là. Ni tout ce qui est dans les réseaux sociaux. Est-ce que locaux est ko édifié? Est-ce que locaux et ko pesa bon moi? Est-ce que locaux et ko sungali bota nzambe? Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? À la recherche de la gloire, à la recherche de la célébrité, nous sommes même à témoignage. Et ce n'est tout tamisé. Nous sommes na gab siboye. Et pas passer si talumba. Ce qui m'ont témoigné, bako yokaye, bansé bako yok bataliba. Oh yo bon, c'est bon, mais toi compte frère, toi encadré nanou, toi accompagné nanou yé, toi la nanou marche avec le Seigneur. Mais le nom moutouk, on a zala qui magicien. Car l'élo a une église à témoigner. Car l'élo, alors que la bonne moutema na tiki bakisi, l'élo on l'amène à l'église pour ça la témoignage. Vous comprenez? Donc, et ça pendant ma langue mingité. Nous devons prendre du temps. Lorsque bien aimé qui jadis c'était dans le monde, et qu'aujourd'hui, Nzamba Sele Ngulu Ayana Nkolo, qui est une bonne chose, puisque pour ça, Nzamba Sele que tous parviennent à la connaissance du salut. Et c'est une des quoi tous en moins temps. Tout l'an de la parcours, tout l'an de la marche avec le Seigneur. Avant tout, mémailler à ça la témoignage. Hollanda. Et puis nous, César, qu'on voit quand on a les réseaux sociaux. Et puis quand vous suivez la plupart des témoignages, Hollanda, c'est plus, c'est plus la gloire de l'homme, la gloire du pasteur. On élève plus l'individu, on élève plus l'instrument. Nous ne sommes que, disons, miracle, c'est Dieu. Nous sommes que des instruments. Dieu peut m'utiliser. Canal. La gloire doit revenir à Dieu. La gloire doit revenir à El Shaddai. Et non à Max. Papa, on a un parcours dans Ngaï. Bah, yebinga na sina sina loba mpe mbala mususu na mission. Ngana zalaka ko botate. Na oui, na pesa ka exemple mo mukia puis na oleka. Ngana zalaka ko botate. Et bien, métier balola qui n'a pas tate pour maïnanga qui mobali et ça les l'autre côté et ça le coup la main à Kalam. Vous savez combien bamboula combien dans mariage? En tout cas na bêta qui 4 ans. On met 4 ans déjà boy hein au binon. O ezelo msus. Donc que nous savons examen. Babi que maïno ça mabe. Na boyeti na lukanzambe. Na lukinzambe et puis Dieu se manifester na boka qui même ordonnance na bino meleso qui cité tangu na yeko hein tangu kandane zunga révolution koti 4 na bino non na boaki et la bengin kolo c'est comme ça que nzamba sa ngangulu et puis ngai tangu na yeko bota et batu news la plupart bato ngana sa témoignage na ngai on a bondé la pona bango bato na babota. Bateau, la plupart bateau, balanda témoignage nanga. Ana, na bika likolo. Mais bon, balanda témoignage nanga to vandi boy. Na relater histoire à vie nangai. Na bita mamzamba sailanga. Tamo ba médecin balobaki. Na mele kisi na boki bakisi. Na msi nzambe le mume vune. Na sose nzambe. Na likambu nangai. Nzambe asala ndenge nga na sengai. Nga nzamba sala nanga ndenge nga na senga ki na bi mwana mobali. Avant même moi ça na zemi nzamba pesa selonga na senga et la bateau pe bakuta na nga to vandi boy na bete témoignage na ngai lelo
baboti. Et dernièrement, il y a une femme, elle est servante de Dieu. Je dis bien servante de Dieu, son mari est médecin. Elle a un problème au bout. Ah, un orphelinat. Ah, un petit cabinet orphelin. Un jour, on a tout mis, maman. L'esprit m'a convaincu que vous avez un problème au bout. Tu as vu, frère Max, vous en avez raison. Tu as vu, maman Yaka. Tu as vu l'histoire vie d'anga. De quoi vie? Tu as vu l'histoire vie d'anga. Tu as vu que Nzambe a fait ça, libota za Nzambe nao. Nzambe a ba nanga za Nzambe nao. Bola mune ganga. Alvi na bosana. Alvi na bosana. Il y a 2 semaines passées, maman y est au tatola. Maman a il y a 4 mois. Maman est servante de Dieu. Elle dirige une église quelque part. Elle est au tatola. Elle a une action de grâce. Elle a une Thompson, elle a une Soso, elle a une orphelinat. Nzamba Salengo, nous avons 4 mois. Mais si nous sommes sous les lots, à filmer, à penser à mokil mbayeba que yazana nzamba c'est non. Et loko zoboma le lobiso na Congo awa bato bazui bato balingi veine gloire bato balingi bayeba que ngana za danger ngana la kanga Kinshasa ngana za grand pasteur. C'est ça le problème oyo lelo yango me lelo manque on écoute na église. Et les gens bato balingi to biso to discerner to réfléchir. Mais nous avons aussi l'esprit de Dieu. Nous pouvons dire que loko eza nzambe te. Taïlo mo salemi puis sur l'église à Lelo. Ndeko moko aux États-Unis. Il est encore à Kinshasa. Aux États-Unis, alanda pasteur mo à Kinshasa. Église dans la commune à Kinshasa, église à pasteur wana. Et dans la commune à Kinshasa. Ndeko aux États-Unis, il est allé voir ce pasteur là. Pasteur nalanda ko na TV ngazaka aux États-Unis nalanda ka yo patati patata. Yoka pasteur, yoka prophétique. Nzamba zo bisanga yo za problème à voyage. Au moins église à Lelo. Ndeko tu vois États-Unis d'Amérique. Mais ami bombine devant pasteur à sali sambla. Pasteur en église à la commune à Kinshasa. Après la chaîne à télévision. En l'égarapé mingi. Yoka. Nzamba zo bisanga yo oza na problème ya voyage. Il faut na bonde la peau na yo. Nzamba fungo la voyage na yo. Ndeko bi me pasteur non. Nga na pasteur na passeport na nga naza américain. Nga na passeport na poche pasteur. Nga ino moninga kola na komikitsa na ngote. Kola ndenge na latia te. Na passeport américain yango yo. Nga zaka dans States, les États-Unis. Na yaki ko sala pierre tombali ya papa na ngai. D'ailleurs le frère azonga le toza mardi. Frère azonga vendredi. Frère ayeko lukangai. Je l'ai exhorté, je l'ai encouragé. Ozomona donc problème ezali awa ke lelo. Lelo to vu mankiona. Ba faux témoignage. Bisala sala. Combien de bandeko bazana poto bazolela. Azana problème ba bonde la pona ye, ba exiger mbongo. Lelo on voit des prières na Kinshasa. On voit des prières. $2000 va bon de la ponayo, $1500 na bon de la ponayo. Tout ça qu'on vivre en lelo. Tout vivre en lelo la Kinshasa, ça devient un phénomène. Mais biloko bango bazo publier, balingi siko bango loko baza ba relation ba konzi. Balingi muto lobate. Toko kangabino, toko salabino boy. Papa, et puis bazo lo na katia cher. Moi je suis quelqu'un dire ça, na cher. Nous avons la chair, tu as sabino. Papa, oubliez ça. Papa, oubliez que Jésus avait tous les atouts, toutes les capacités à prouver. Même quand il pouvait dire à ton père, à son père plutôt, il pouvait dire à son père, qu'il sache que je t'appartiens, qu'il sache que nous tumoko. Salamakambu awa. Mais Yesu, avant de kimia, Yesu a mis bunde la guité. À Koufitan, il était réellement le fils de Dieu. Il était réellement le fils de Dieu. Même bato bandima quitté, soukoza nzamba solo. Eh papa, soukoza nzamba solo. Sou mambozo saleza solo, okomi bundelate. Oko gangate, le temps viendra. Le monde comprendra que non. Aza solo mosala nzambe. Ce n'est pas à cause de la déclaration, ce n'est pas à cause de Sabatou, ce n'est pas à cause de menacer Batou. Ce n'est pas nzambe à solo. Yes, ma finga Belzéboul. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jésus?
tala degré humiliation Yesu azwa. Mais Yesu a repris au sala makambo. Mais Yesu vande calme. Soko zala nzamba solo nzambe na ko bundela yo. Papa, nzambe na yo akobundela yo. Et puis elom suna loba de Calvin. Nabi makambo na zoloba, nabi son lobi to za malamu te. To landi lokola batu nyonso tuli kambu ya pardon. Yo nobi ke administration ya église et côté na ba réseaux sociaux. Na ozo problème de kolanga pasteur David Hazard. Ça peut arriver aux abattus. Soit il y a Salinga Babé ou on a ça peut arriver. C'est pas un souhait. Mais si cela arrivé, non, quel point de Konangai, Alvin, tiens mon frère dans le Seigneur, Limbi Sangai, Namakambo dans l'Obaki, Limbi Sanga Nakambo dans Salaki. Mais on n'a pas exigé que non, pendant que les recevons pardon, tout comme on filmait, tout comme on filmait, pardon, pour le retirer des réseaux sociaux. Un de Calvin. Tout comme on filmait, pardon, pour le retirer des réseaux sociaux. Moi, je suis ton frère. Na salaki o mabe, na reconnaître que Alvin, li na salaki o mabe. Que le pardon aussi soit sincère. Parce que comme si on recevait des pardons. Mais attends, bon, na bomara moto, hein, il est canon kaka. Mais na kata mutema sengi ne pardon te. Na kata mutema sengi pardon te. Pardon mbebou pe zalaka. Pour muto sengi pardon à solo. Na sima mikoto bona nini changement. Tout le monde a métanoïa. Mais le loup comme il a passé David, pardon, il faut camérer ça. Et parfois, dans la première vidéo, on a tindi. Il y a passé David. Te, a sengi bien te, il faut bandela. A sengi bien te, il faut bandela. Vidéo, monsieur, c'est que, pété. Est-ce que, tu komi wapi l'église en Bokananga? Tu komi wapi? Tu komi wapi? Papa, mais Yesu ba fingaye. Yesu ba tukaye. Mwana nzambe. Papa, ce qui Yesu. Si nous sommes réellement des serviteurs de Dieu, nous servons Dieu. Moi, je pense que pardon et le pardon doit être permanent. Et ça, la sonne, il est que non, pasteur Nzukoudia, na pasteur Paza Atabakutuba, bango na baké na justice. Pasteur Nzukoudia, na pasteur Atabakutuba, baké na justice. Moukondi no romona abe. Abe Nzukoudia, na abe mamonambwa. Baleki na ba réseaux sociaux. Oya lobby. Papa, pourquoi chez le Messie l'abbé? Ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi chez les catholiques, ça ne se passe pas comme ça. Quelque part dans Bisso, au monde a pouf, pasteur Nani a fondé pasteur X. Baoke de Rosamba. Non. Nabi ke belé ba rosepe la tête en mosusu. Ba msu ba rofinga. Et puis il a sous passe l'église à tant que Luka Yesu. Mais l'église de compé rofinga. Alors tu biso to la darabiante. Tangandi na zabo. Bon finga te. Ala darabiante. Azaelo dit langage de quotidien église. Langage de comité na église. Ala darabiante. Azanga, amobola, asila. Azalesu na gazité. Oh non, papa, moi je connais des hommes de Dieu dans Mbokoya. Nazali, open Nzambe a Pamboli. On Nzamba a osalila. Ozobana obuzoba, otozomona lilota. Papa na mboko basala Nzambe baza. Na poto basala Nzambe baza. Open Nzambe a Pambola, open Nzambe a Pakola. Mibazo sa makambo, nako bombana. Réseaux sociaux c'est bien. Mais l'élo est comme l'élo mouké bou réseaux sociaux. L'élo mouké bou réseaux sociaux. L'élo mouké bou réseaux sociaux. Mais non, na homme de médias, mais na bangaka média makasi. C'est comme ça que j'aime passer dans le média quand je suis convaincant. Je n'ai pas sinon l'obate. Mais na tali makambo tout leki oyo. Na bifona loba. Ban Nzambe a solo. To bonde la pour le pasteur na biso. To bonde la pour l'église ya Congo. To bonde la pour l'église ya Congo. Et puis ce tozo le bâté. To décourager les gens de croire que non, tous les pasteurs sont les mêmes.
pasteur tout bazandi ngemote ba pasteur a solo bazali o ba banga nzambe bazali ba sala pe musala musu batoko ba papa sita lemba depuis toyeba papa wana sita lemba Dieu donné sita lemba non depuis toyeba non azamu taroza la bambeba na ye mais baza bateau lelo il est resté constant dans le ministère hein papa sita lemba il est resté constant dans le ministère. Ils sont nombreux. Na mboko. Eza ba pasteur musulu baza personnalité minene na mboka Congo. Baza pe ba circuit ba konjabile na mboka Congo. Mais oyoka ba kele l'état. Ce sont des gens effacés. Effacés. Mais baza na ba kota le na cour de grand. Ils sont connus. Ndé nazo ba pour comprendre. Mais mon pasteur wana bazali des hommes effacés, mais les réseaux sociaux sont des carats au monde à Bango. Donc voilà un peu à Bande Konangai que nous avons sunga biso. Les Kambo est commis, les Kamoko ba pasteur ba ke samba. To kangsa ba journaliste wana, to kangsa kingandi, oya ko lo ba to kangisa mais yiso kuto zali na ba capacité nyonso sala ngota. Yiso ina ba capacité nyonso asala makambu wana te. Asala makambu wana te. Nana c'est quoi le monde a compris que il faut donner du temps au temps. Donner du temps au temps. Bon, lui-même te justifiera. Dieu lui-même te justifiera. Nous avons ressenti que même ennemi na yo, même ceux qui ne comprennent pas. Baba te pasteur wana, il a manqué on a te. Il pendant Nzambe. Nous n'avons pas compris. Aza pena nzambe asolo po basali saka nzambe te babundela ka nzambe te basali saka nzambe te donc to sengi na bato mais na ba réseaux sociaux total ka biloko ni na ko diffuser na ba réseaux sociaux biloko ni na ko diffuser eloko ni na ko boaka eloko ni nyonso eza ko boaka te et sengi na carte église commission moko ezala na commission niveau communication commission moko ezala batala ka pasteur a totala ni te yoko tia ni te yoko lubaboye et tombeleuse ale sika moko te otoye pona kosambela batieli biso to ka ba audio moko boye qui n'édifie pas mais biso to en église to kosambela to yoko yoka luba na nzambe mais botela biso nini to landa on n'a pas besoin yono bimisa nzembo moko we Jésus coopérant. Nabi, il est temps de nous montrer Jésus. Il est temps pour l'accepter Jésus. Et ça, sont tentés. Il l'accepte makambu ya pamba pamba. On n'en a pas besoin, Si nous avons pas une relation l'église, nous avons pas une relation avec Konzi, nous avons pas une bana bazaba ministre, nous avons pas une bana baza ceux qui banani bana gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel. Ba relation ezala esunga pour l'avancement musana nzambe et non ba relation comment pour la kofinga biso babola, biso toto zanga, biso toto sala, toto sila. Hein? Comment on peut humilier de connaître les mains quand on saline? Et même quand on a donné son opinion, il a donné son opinion. Attends, il y a des églises, on a retiré l'écolota. Même si on me disait Max Yaka, tout ça me le pan ou n'a mon fleuri. Non, il y a des églises qui retirent ma coloté. Pour des raisons, on a mon ayebi. Si peut-être les églises, il faut finir, il faut critiquer. Il faut l'accepter. Nga bona yebike nazana mobolate. Nga na yebike nzamba pesa ma yele, mais nzambe na pesa nga bozuite. Nga na yebike nzambe na pesa nga ba cravate bien te ba kosi na pesa nga te. Nga bona yebia, ce que so finginga et salini. Et sala nini? Bon, est-ce que ça va que na bozui? Nga za mozuita, nga za mobola. Donc, nandima déjà que na mozangi. Nandima déjà que na mutupamba. Mais quelle aussi la mission de l'église? Partage ton pain avec celui qui a faim. Jésus n'a pas seulement prêché la parole. Jésus a donné à manger. Jésus a guéri les malades. C'est ça. Merci beaucoup, Papa Max Mbengabande Obazo Nanabiso. Na pesi frère Aimé Kan Mbote Sigazo Nanabiso. Au péché victime, il y a insulte parce qu'à l'hôpital que doctrine na biso na bango ezali ndenge mon côté.
Donc ba fingi ba ensuite ya sorte nyon surtout to pesi moté c'est kazola na biso mais papa Max Mbenga bande o bazola na biso eloko nini yo lingi ke esama na église ya Congo regret na o ezanene ozolinga nini ojise olobi vraiment na passe na motema papa tolingana papa tolingana et puis tu comprends que Nzamba bengi biso Dieu agit dans la diversité mais que tout soit conforme à la parole. Le moment qu'on a, nous on n'a pas connu le manque qu'on a. Le moment qu'on les a, c'est plus de l'utopie, c'est pas de la fiction. Ça se passe. Ça se passe. Papa, vous imaginez comment on peut utiliser des païens pour de fausses déclarations, pour de faux témoignages. On a vivé loko wana. Na nebinde comment on peut à son âme. Et voilà. Et voilà. Va présenter le col à féticheur à un prophète. Ndekona ki muta bangi, aki muta lotoko, muta soupu na tolo, on va genre bateau bazwaka. On l'a présenté et ba yokani, histoire vraie, bana yolo ba yebe, bana yolo sud ba yebe yango. Mo pagano ba utiliser ye bongo age no sala biloko pa mpambana. Leo ndekona kufa. Et puis bandeko bazali ko utiliser bino. Na bandi d'abord na bango ndeko. Ndimo zanga, ndimo na lanzala, mais on se moque pas de Dieu. Yo oba sale la kayo. Ok non ça ba déclaration lukuta. Un jour kuta na nzambe. Et puis le bassin na nzambe oba ze ko utiliser ba païen. Pour na ba déclaration na moni, na biki, na tiki, na boti, boyebo, c'est bien de le faire, mais ça gloire ya mokili. Oh, mais cette gloire est éphémère. Elle est éphémère cette gloire là. Elle est éphémère. Nous aurons à rendre compte un jour devant Dieu. Nous aurons à rendre compte devant Dieu. Nzambe salaka. Nzambe asalaka. Nzambe abikisaka. Mais tout forcer, tout ça la matindika à la recherche de la gloire. Et l'autre mususu, makambu abasai na nzambe oyo afundi kingandi papa ezo sala soni. Eza ko sala soni. Yango na senga mbala mingi na mokonza mboka balongola basala ministère moya ba ministère ba religion culte quelque chose comme ça balongola ma église na ministère ya justice ezala ministère mobimba ozala géré dirigé par un nombre d'églises aussi makamna biso comment toki ma biso na toki rosamba o toki azu convocation il faut que nous rosamba papa, à la recherche de quoi? Bata avec le pasteur Mamonambwa, il y a un pasteur Bidia, Bangwa Bake Osamba. Ou un avocat, Sambisa Bango. Et pourtant, même Bazouzi à Mokili, Oyo, Babanga Kabango, respecta Bango. Mais tant que l'église, ils ont bima polé le bois. Non, c'est peut-être un niveau église. Lorsqu'il y a des problèmes, il y a des différends, ils ont traité internement, ils ont traité en famille, et puis en public. Et puis le pasteur va conseiller, c'est vrai, mais le pasteur va conseiller la communication. Il y a la télé, n'importe comment. Ils ont l'amour qui est la télé. L'amour qui est la télé. Ok, ko bonne na zamba photo panzi. Ok, ko somba matembe photo publiée. Aux un restaurant aux publié. Nous c'est ça qu'on publié. Et puis bah témoignage ko leka, tu vas tamiser yango. Est-ce que oh yo te yé aina osika dans le Seigneur, hein? Ala nana ba fermissement akoba. Yé pas koba ko oh ça va, à ça déjà 6 mois à l'église, déjà c'est bon, tous les qui ça y est. Et puis le témoignage pour la gloire de Dieu et non la gloire des individus. Le témoignage est comme plus ils ont accès centré autour de la leader, autour de la kambi. Et pour gagner quoi? Non, c'est la célébrité, c'est la gloire. Surtout le lot, quand on a un problème, il y a grand pasteur, il y a un grand pasteur, il y a une église à Mounene. Qui vous dit que si vous avez une église à Mounene, un grand pasteur? Qui vous dit que Moutoussoka yebana ba konzamboka un grand pasteur? Le ko yebana mo konzamboka ko ekomi loko le loko mo ke non, ekomi si mutu grand pasteur. Donc monde les kambo allez, basani ni ko benga des choses comme ça. Eza malao mingi, même yone tozoro ba, yo pe ba luka ba kanga yo.
yo alvi baluka pe bakanga yo bino ba journaliste balata ba linette wana bazoluka bakanga kanga bino mais qui viennent ata le ba okanga ngai neti nga bakainga le za pona cause évangile so ba okanga cause évangile et puis ce que je dis est vrai ba bomangata peut-être après 1 mois 2 mois 3 mois ba libérer nga pour naza la diffamation te naza ba injure te naza ba analyse non ça banalise source banalise ezani o bango bazotia o bon bozu bilo na bino bo publier ou et quoi les sur la téléphone mais je peux donner mon opinion je peux donner un avis ma besoin sur na comme ko finga oh on est culture na bisote éducation na bisote hein to o zo le kalelo l'église to lobité ozaba to sunga église ote to sunga les lozo ça la passe tala donc actualité pour le moment ça ka bassin dans Nzambe actualité ça ka bassin dans Nzambe tout à makambu eux ça na privé bamba même makambu nyonso bosoto nyonso pour bazo tiango non c'est normal ta ba catholique ba baza ba problème te non to yokate baza ba problème bango peu sérieux mais baby comment bazo gérer ba problème na bango voilà pourquoi ils allaient important même si on y appelle mais on la former très important aux qui appellent Dieu t'a appelé c'est bon mais c'est moi à la former éthique et déontologie pastorale et kendara éthique na déontologie pastorale yonga ndima va passer à KDC communauté des assemblées de Dieu bravo partout vous à travers le monde makambo zo muno na KDC au salimata na KDC ta yondo somaki lopango église babuzuba msoto mona aux carton rouge aux carton rouge na KDC on peut vérifier journée d'investigation babuzuba to mona na KDC mona ngota on remarque ba passer ba KDC wana bazo sala musala munene na mboko mais baza réservé éthique la tabango mais biso nyonso parce que zo finga mutasila ofinga mutazanga amutanzala amutapasi oh vous allez communicateur vous allez instrument nzamba zo salela pour le biko na batu yo komi ko finga okomi ko finga ko seka baninga tona nzemu motoro baka ko sekanga to bilobilanga te ngabi ndeko moko azalaki kaka aina balabala melo nzamba sale ngolu a député national azalaka na balabala balabala nde tobengaka mais le atangi ba classe na sisi licencié na iniki wana lelo zo siéger dans l'Assemblée nationale de la poussière à dire es-tu le pauvre pour le faire asseoir avec les grands lelo zo kozio mati gloire à Dieu mais ko sekande kwa na zute peut-être yazo zelangonga na ye peut-être azozela ngonga na ye koka koseka ete sous ministère no zo ganga gloire à Dieu mais koseka ndeko azana na 15 membres te et puis Dieu n'est pas impressionné par la foule les gens sont impressionnés la foule te na Kinshasa on veut nous croire que ce sala campagne à stade de Martyrs to stade Tata Raphaël ceux qui okutana mokonzi bopesa na mbote bokangi photo okomi grand pasteur ali mutakomi lolendo soko oza ba soda en église nao soko oza ba magistrat en église nao soko oza na mwana aza par exemple soki aza nani gloire à Dieu mais okomate si je oyo buba na kokanela biso babola bona kokanela biso batotozanga est-ce que makambo tozo beza lukuta est-ce qu'il est permis de nommer un pasteur qui est comme au kanisa ndeko nyonso tu bakoloba mabe na yo soit que critiquer le moro sali au communauté intouchable soki bameki na o babwaki yo na prison comment vous trouvez ça est-ce que c'est vraiment biblique papa Mathieu mais Yesu kutu mwana nzambe notre modèle Yesu babenga Belzebul Yesu mais je obi que Yesu aka humilié na degré mon saranata Yesu mwana nzambe et pourtant aïe na power nyonso pouvoir tous aller katsinaï Jésus pouvait dire seulement non prouver à petit hein on prouver bango
na sala bango rando mais ils sont salata ils sont bango rando papa quand tu es dans le vrai et que les gens se moquent de toi bah critiquer vanda kimia Dieu se lèvera au moment opportun Dieu va te justifier bah ça les saranzambe te nana tante na kende onga Max na ke funda pasteur David nana tawara te soko papa nzambe soko na nzambe ya solo Dieu se lèvera na ko bunda te nga mona bunda na prouver bat non na ko bunda te et puis yami balé soko ozi prédication na yo ozi témoignage ozi loko songo pakala oti yango na réseaux sociaux même les juristes bazolanda batama yele bazolanda on met coiffure na oyo des autres coiffure Alvin on met coiffure Alvin oyo et ça œuvre d'art cette coiffure ici mais c'est une œuvre d'art qui peut susciter n'est-ce pas beaucoup d'analyses de réflexions. Pourquoi Alvin a wasali bo pelouse a tsuki ngeli akitoko pona nini et ça œuvre d'art suki nango ça peut œuvre d'art pourquoi frère Max atiki suki belé mikolo muto ko ça peut analyse to yebaka akara suki boye et muto ko analyser nga sala analyse thématique il y a chanson Orgazi a fallu pour en 2016 mémoire l'Institut national des arts 2016 na sisa qui na ina mémoire l'angezaki sur l'analyse thématique de la chanson Orgazi et artiste de M. Fali Poupa na défendant ngo na ina papa na loba que na koloba est-ce qu'il faut Fali finganga est-ce qu'il faut Fali tinda batwa kangisanga yemo razwe nzembo na ba réseaux sociaux ezali na landi na lana ote nzembo fa salango na salango analyse na sala na yango vous comprenez donc lelo même discours à chef de l'état ban basa ko analyse it yo somona akangisa bato mokonza ayaki na kisangani alobaki la tala mikolo ba réseaux sociaux au moins banaliste hein oui banaliste les avis sont partagés les avis sont partagés voilà il y a ceux qui soutiennent le discours du chef il y a d'autres qui disent non il resimbate yo moni service et il bon mais fait que lobby c'est très dangereux bokanga sur tous les évêques bakangi bango ils ont donné leur opinion c'est normal bon on peut dire non biso peut partager avis à chef de l'état basalit bakangi bango mais non c'est à dire que tant aux yeux œuvre au bas qui n'a pas réseaux sociaux je peux donner mon opinion par exemple prédication telle par exemple pour nanga eza na soubassement biblique et ba pasteur ba ni mongo non batomoki en ce moment oh ba lobé za la vraie ton oui amen mais alors ba bereya bando sani ba bereya bando vérifier ma commis prison ba bereya banaki ko vérifier ma commis peut-être mon sou tolo ba pe abaso akana ndenga mabe il peut resunga bango il peut resunga ba pasteur wana pas tous les hommes il peut resunga ba toyebi nyon sauter. Tu peux apprendre ça à partir de moi. Moi aussi, je peux apprendre à partir de vous. Non, mon pasteur, mon goboy. À la KDC. Mais non, c'est pas ça, c'est un don. N'a que mon a un bureau, ah. Mais à sa pasteur, à la personnalité, belé, bah, est bien. À sa maïele, ici, le monde entier. N'a qui Max, n'a qui mobola, car Max, a m'toupambo. N'a zolo, mais pasteur, a zo comment? Passer à zo ngatuna mais muto zo koma nini azo oh est-ce que muto ba kamne na zo ba oyo oya yebite a okoma ah pasteur à la stand boyebi obi ki m'a épaté c'est pour dire que bandi milelo to comment ko vérifier ba écriture tous le corps chrétien tout le fanatisme et puis cher et tombe l'eau et allez si comme matière n'importe qui était talaba catholique ozano ngai kingani
ovanda wana kiti wana oyiba kiti na kiti ya mabaya wana ovanda wana ata mokongo esuyo ovanda wana bamata n'importe qui netumbelo ta mais biso etumbelo tomata n'importe qui momoso elekala etumbelo euta otuna me toza eza moziki tokomisa babandimi na biso lokola bato ya parti politique te bandimi babandimi na nko bandimi na ote oza na problème no mo particulier na moto kokotisa bandimi te baza bandimi na nkolo tombale bango na makambo pamba te tombale bango na pamba te. Donc voilà un peu donc nzamba sunga biso babaki na lobeso ba makambo te mais na biso pe tozolo bate to sala pe malamu te mais to yeba ke lelo l'église de mon pays est infiltrée bande kwata obosani nyonso mais na lingo simba eloko yo ato bosani nyonso tolobi na mission mais simba eloko oyo l'église de mon pays est infiltrée tozana ba intrus o baza lelo na cap l'église ya Congo toyeba bango ndenge ni na misala na bango ezomona na polele ils sont dans les mankiona ils sont dans la fabrication de miracles bazoteka ba mai baza ba consultation prophétique ya le consultation prophétique ba futa mbongo bazali koteka ba prophétique soki abengi o surtout ba tapoto nde ba onyokwama po asambela po na yo il faut futa mbongo ok na western to wapoti na mbongo $2000 $1500 o batekaka prière te bande kwa poto toloba combien de fois pour vous comprendre sum ta bengi ok non pour na bonde de po na tina no $2000 yeba que c'est un disciple de Jésus coopérant donc batu biloko wana to mo ya ezo laksa ke église o Yesu azate église amanki ona Yesu azate église va faux témoignage église va teka ba prophétie lukuta neti ndekwana aux États-Unis d'Amérique à quelle église moi commune à Kinshasa passer ayebise na mona voyage na yo na bitumba fona sambela pona yo onde kwaza na poche avec na passeport américain azonga ne vendredi mais tala ke mona pasteur c'est que na mona voyage na yo eza ba complication il faut na bonde la pona yo donc nyonso tu wana bato ba confiltrer église ba kolongola bato posa osambela église ba fingaka bato église ba jalelo wana église ba talaku église ba kita personnalité yeba ke Yesu ate ngeli ko sanjola eza Yesu mais na bato bazote ya biso ba nzambe to respecter bango to memia bango to honorer bango bato zo apporter sur ba nzambe mais kita personnalité ndete eza malao mingi te na bandeko ba métier batalaku bazwa pe formation basala ngo pena bien te elobeli wana ko elaksa même te ko aza mwana nzambe aka neto mona batalaku ba ya ngambu wana je sais qu'on vous paye je sais qu'on vous donne de l'argent pour les kala ba TV pour na ko répondre na place à pasteur non sala ngo pe bien bo sala ngo pe bien to copier pena mokili mena ndenge ya mabe na ndenge penza ya mabe o sentir que mutalongo na chaîne ake na chaîne ake awa o luka nini et puis na sima papolandaki ya ani na lobaki ya lobaki bien oye lisusu ba pese mbongo na pasteur. Merci beaucoup papa Max d'être venu. Merci Nabino tout. Bon, je crois bien que Bolani papa Max Menga, papa Tokomi Nasuka. Maloba na oya sugezani. Nabi ke ba ofinga, nabi ke ba okana menzamba sunga. Isa la passe. Na ba na lobesu makambo te. Pour na musala munene na osala. Ya onzamba pesanga, ministère nzamba pesanga. Et accompagnement des enfants en situation difficile. Et si on a besoin de on a besoin de pembeni na bango bana wana pona kosunga bango nanga suma mba pasteur te ba samba na nzambe na bango su nzambe mtabenga bango mais tolo baka po trop c'est trop et ça la moi pasteur motema et super lobite eza mala mingi te tika te nzamba sunga
ndeko emenkano tolingi o mingi toza ko encourager aussi laté banzembo no ti lelo ezo pambola biso aussi laté na CMPK na bandeko baolanda biso que to finga raté moi nzamba finga raté to bimisa mokili kat na église basala nzamba vrai baza to ko encourager bango nzamba pambola bango avotia likolo église pour le moment c'est nzamba fongolo miso c'est nzamba fongolo to linga bible to tanga bible toza lokola ba chrétien abéré mokili koti na église ya tozo vivre lelo so nzamba sali ngolu ki l'église na oza ba konzi gloire à Dieu mais ba konzi wana et comme te pour non sujet à gloire que ne biso to zanga bo koma bolukelanga bango photo kangisa bango mais bokangisa finalement et bela bat bokangisa bango tout le monde tina ba o ba na poto to samba kaka to samba pinza ma justifier biso nzamba juste to ya na TV pour na règlement compte te to zo na TV te pour na kutuka église mais to zo po to mona mamsusu etambo malamu te tika to loba ba mise chrétien bozo minimiser wana ba journaliste chrétien bozo minimiser bobo ça na début ya carrière na bino biso ne to tia bino maboko te biso ne to sunga ki bino na début ya ministère biso balvino biso ba oyo ba menkan ba ministère chrétien na lelo o bo finga ba sila mais ba sunga bino bobenga bango ba yeba musupe ba ya beto felea kato somsa na nzambe lelo ko na bino ko na ba million bomoni biso pamba to lobate nzambe azalukum na nyonso. C'est la fin de notre émission et le réseau bande webele bazo mitu na question ya suka papa mas aussi c'est une émission parce que comme déjà na suka. Comment vous trouvez qu'un pasteur balobeli mabe ba critiquer mateya ba critiquer makamozo sala ba témoignage ba miracle mateya naye pasteur Asidiki abika acha tout le monde en prison azolo kako c'est justifié. Comment vous trouvez ça? Obi que c'est lavé à un moment il faut vendre kimia tika nzamba laver papa tika nzamba justifié tika nzamba laver na pese exemple pasteur David Azar tondongo ina pasteur David il faut senga pardon pasteur David paye a sali vidéo ngai pasteur Mamonambwa na rosenga pasteur David pardon papa pardon on aime ces années à cause de certaines contraintes tamsu bato bisenga kaka pardon mais ça pardon ya mbebu ya mutema ta ba pardon tozo ya ba pardon ya mutema te ya ba pardon kana siki no tia na se ya ba pardon o tia na se ya pardon tika ta mutema te ya mibale suki ngano alvi ngano to bebani to bana nzambe. Est-ce qu'il faut na caméra pardon nanga wana il faut bazongo na caméra mon kil mobimbe yeba que Max Senga Calvin pardon hein là tu te dis waouh c'est que bon on a besoin de pardon ya rosukola soukolage pardon soukolage a soukolangai abimisanga nango mais non si tu es dans le vrai nzama rosukola yo on a besoin d'acclamation à Batouté. Ce ne sont pas les hommes qui t'ont, c'est Dieu qui t'a appelé. Dieu lui-même s'élèvera, Dieu te justifiera en son temps pour confondre le monde. On a exigé pardon, le sang est le retard. Pardon, le sang est bon, c'est pour faire faux pardon. Nous avons le bagage que aussi longtemps tu as un scène à moi, problème est rosalakak. Problème est rosalakak, mais le coup là-bas dans Zambé, comment transcender le problème, comment, n'est-ce pas, comme la Bible peut ces mécanismes, lorsqu'il y a un conflit, comment tu as comment, n'est-ce pas, que la solution. Et dans les réseaux sociaux, et dans la filmer, filmer, tindi, oh, ils ont un côté.
alobi bien te basali vidéo mususu ah papa nyonso apona oluka nini tozoluka ni papa nga ta mta finga na attend répondre ta obi bible loba vous garderez le silence et moi l'Éternel votre Dieu je combattrai pour vous n'est ce que na pasteur a monique ba tukié Nabi que ça fait mal. Tu es un homme de Dieu, aux gens moi, aux gens ban, aux gens libota, au vandi botali. Parfois, mon bazo le beleza à lukuta. Baza pe batu. Ana moi si, azana bana, azo kamba etonga munene. Nde parfois ma mignon surtout bat balobazaka ya solote. Ya lukuta pezalaka, musu pezala ya solo. Oyoka ona comme même ta siyo, esanza pesanga kimia. Nzambe pesanga kimia. So nzambe wana bengao, nzambe wana ko justifier yo. Mais na bana bazo salaka baza ko utiliser ka bango, na ba faux miracle, na ba faux témoignage, tozaka na Congo. Un jour, tôt ou tard, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Pona nzala. Yo ndimi basalela o mankiona, na biki, na moni, na bongwami, na boti. Un jour, on ne se moque pas de Dieu. Et puis, nous allons comprendre pourquoi on doit faire ça. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom. Ils imposeront. Nous accomplissons seulement la paix. Les restes, c'est pour le même. Mais ça, ayota. Et ça, ayota. Même si on a des questions quand on bon de la peau. Dans le ban, on a Nzambe, yo pesanga bana. Nzambe opesanga libota nkona lingi nzambe opesanga bana zala pe nzambe ya mamu oza koluka libota maman batioli maman baseki nzambe glorifie ton nom dans sa vie nzambe azwa libota tatola maman na zemiti ya 4 mois nga seli nanga ba déclaration mais c'est ka ba et puis na bossa na maman ekoya abi papa Max na on peut action de grâce dans un zéro à 4 mois. Waouh! Maman mosala nzambe a pasteur ngazala nga pasteur te ngazala ndeko Max mobile naza médecin ngazala ndeko Max mais à croire na nzambe a pesanga libota. Mais ce qui le lozaki na Kinshasa et puis zaka et zaka liboso te. Na kuta moi na classe tanga moko na morgue ya clinique universitaire. Nakendaki na liwa ya pasteur Moboy moi classe tanga na bana o brother na botite na botite yaka na to na morgue na bise yaka omoninga prof na tana balaka imambe kwelanga tala boye metale don nzamba sela est-ce que tu crois c'est Dieu là quand nzambo apesanga libota a peso pe libota ne pensez plus aux événements passés. Au tatola nzambe a revisité au robota Alvin aza salon akoma na bana mibale yemuna moka jour matindi nga photo bébé wow mais déjà brother na auto bota baka bongo mais ngau bilo bongo bangi sanga wow de nzambe pa yoka kabiso nzambe pa salaka na makambo eza solo makambo ezali vérifiable mais ceux qui ba mususu ba réseaux sociaux rotonda akoluka bango nyonso tuna bato asela ba déclaration butu pe ba koma ko témoigner à la recherche na luka gloire te na luka pe mbongo te sunzambe asela à cause de déclaration avec maman mo de la boti non pas mon nzambe et puis pour nga responsabilité non comme suko banga donc comme ce que waouh c'est que nzamba zola lipa nanga na sala keba pona bimisa ekati nanga te tu vois nga na banga kabongo c'est que nzamba sunga tolingi bino mingi mais elle est important bato nzambe mingi ba revisiter ba cours na bango éthique et d'ontologie bazo pe ba conseil à communication pour que kombo nzambe finissa matin et puis makambo na biso to bimisa na ba réseaux sociaux. Administration église et bima na réseau sur le premier frère na yo que nous kuta na ye bo solo la na ye bo so otolobi po za na ba réseaux sociaux
yango tolobi soki ayaki na réseaux sociaux te tongaki mpe toloba te. Merci beaucoup Papa Max Menga. Numéro ya Papa Max ya wana na se oza na posa ya contacter ya ko solola na ye benga na numéro oyo to komi frère Max yango wana oko benga na ba pasteur il a vraiment soni makasi na église corps du Christ ceux qui vraiment za na nzambe ya solo tikanza mabundela okwa justice ya nzambe justice ya malongo utande pa na nzambe. Face à une situation où seul Dieu est témoin de votre innocence, ne cherchez pas à convaincre les gens de ce monde. Ne cherchez pas à te justifier. Cherchez plutôt la justice de l'Éternel. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezofuta, Simana Antoya, Kolobaki, Nzamba, Boyoto, Kwaï. L'histoire qu'on se trouve à la prochaine vague.